Là, ça va devenir aussi lobat. Junior a vu moi, non, babande aussi, banane, place, je me bakanga, on a ouente, kuna molili, na ouente, quoi, ba mesa ouente, moi, nana, yaza de quoi, aza, ko kipete, ce qui a bandé pour le cambo, soit dossier pama, likata, mon alikate, nana, na bando aussi, ben, azo, que sola, libolo, solo. Ça veut dire, bah, ma qui, jami, bayande, babando, sopa, na kata, boulone, solo, chikali, solo. Donc, ils ont dit, moi, ça doit être une fidélité à comme ça sur la paix. Donc, je me suis dit, je ata sokolo. Maman qui dit que le royaume est bien tenu, qui a négocié là, tout n'a bien. Gabi, ah non, tout n'est pas de ça comme une banane, on dit tout ça, ma cata, tout ce qui est là, je ne te bande aussi banane. Les autres, pour moi, je n'ai rien. Tous ont gagné les lots, je n'ai bien ça là qui chasse, soit la pire 10 000 € avant d'en avoir capable de métier, ça métier, un bon délai. Pembe. Moi, mondele de junior ngana za mwasi mondele koto na tika mde na kimeno na quelque chose là que la kata junior 10 000 € na poche dans 2 semaines na zona na poto tala junior ndako munene to na Facebook ala kisinga to soine na caméra ala kisinga ndako na likamba na ndolia na za ba capture d'écran de to sola na kola ksabino eza imagination te junior Alexander Kuni na Facebook abeng singa bina ya po ani toke ko siba na doya kaposa katana libolo nga siko na panja siko libolo fuke na ke soso 10 000 na mo andeti na comme na poto desem salut me boy ça na kingo pass. Salut. Salut. Bon, en tout cas, en tout cas, franchement, ils avaient un rang de terre, mais bon, tout mes caca. Parce que moment où bah c'est que des béats comme ça, rendre ma cambron. Bon, là qui cambre moi tiré parce que nous tournons Sandra, Nana, Junior, na Chantal. Bino batouya ndira bino batouya kokota bosambula basamba bashanta boze ababone likambo za te ke tozowela junior ngana nana kai kaka junior nde ezolobandeka nga na sira ndola ana comptable de nazokoka te na konde ko projet ya mesi mama ido makamba basi batunga te za kamba solo ebota metia bensinga bi 10 000 € au piano c'est la de la caméra 10 000 € ouais qui était ma ligne 10 000 € na ça pas super trana qui sort ça kinta ça metia bensinga alobi metia comme les juniors bat balandir rendre te na ça no résumé pour place to comme il faut boyer ba no résumé avant de continuer les cambo peli mo tout ça qui est ngana bakamana to kola to so wela mbali ngala kitaki na Suisse mikolo na kominde Suisse Ernios na ola na bakamana na chata babandako jalousie coach nana so banga bisi rado ya konga mbali donc ça veut dire nana bike na yaka so Suisse panete ya tabi na ko na yo linga mbali Philippe bio mo boyo kavama alinga boma kamara kwa mbali Chantal pe kuna yipa za kamara na yipe abali Chantal pe moi mabe makasi boyo ka bino mo na rando te Chantal amabe moko bobi sirado ya boyo ndo za malamu ukonda na kaba kaba ngabe na za mabechi na mabe makasi na ba Chantal na obita mabe na biso nyos na bomba te nanga na Chantal na Sandra mabe to sala le za confession boye baba bodinga bobela bino ta to ki na malembe c'est de l'essail et celle que junior wala za meti aza quelque chose avant de na ma campagne ana mbongo na yete so ya koba mutabakisi na yete so ya kota loge pour on va sur moi et pourtant papa wa mundele ndakabele moi mundele papa wa akabele ba mbo na yete junior ana za kamana to kola alinga ka kamana na nana amoninga atrakinga
alinga serendo pour na ça résumé ba comprendre rando dans le bon juste pour to comme na rando saison 2 to yo kana saison 1 de makambo za ki to résumé saison 1 pour to kota na début saison 2 bande kundi makambo ngo wana Junior wana aikoboya nana alinginga alobi ke libolo nana vraiment topesa mawato makasi omoni yoka mama to bazoba ifo kosokolaka mpe libolo bien bosokolaka libolo mpe omoni makambo yango nani Junior aboyelaki nana abisira dona libolo nga moyeza te mbananga nana ngo sikoyo sika do akopata sana aza camarade na motema to a 4 camarade ya motema totambola Sirène dona Sandra Chantal Nanana biso misato to na poto Sirène dona na poto Chantal na poto Sandra na poto kana nanda za Kinshasa na Junior mobaki na obeka lisolo yepa za Kinshasa bon mona histoire pour faut comprendre histoire à rando eza na épisode ozaki saison 1 nazo résumé saison et pour tout ce qu'on a saison 2 mutakufa nzambe nga kambo tako de na bana ba olemba na ba malebe ko yokaka na résumé rando problème de tout ba Junior on a comme bimana sabul kama na Sandra abisi rando na boy Sandra ngabi puanika to bote fa oza kaskana biso ni bani punga la boto Sandra mbali zayo wanga na explication na chambre na binga la boto Sandra mbali zayo tozo si bala bien sûr isola le katana libolo mais fallait plus que sotika la kana Sandra kai molili mo ikichi na lo bana omi mo na presse na ole mo bien te mo na bi fallait que sotika kana Sandra e bon boa ki Sandra boendeni bi wana Junior sikoyo na lo ba tout clôturer saison 1 avant de kota na saison 2 Junior alobi sira dona ngata ke mobali Sandra aza moto infidèle nana donc ba camarade ba composé mélanger Junior alobi nana azali na mobali msusu ngabe bon oh Junior chikabo mais nana zaka yo kopana na meti na yebi olingana na to mona ngalelo na botoli nana na oyeba meza makambo ebongo komiso na naza infidèle na ndeni yo kanga na mbali Junior abisira na kanga na mbali te ngabe bonde yo yebi kaza gabi eza peza parti a solo ngabi solo wa abi koko steka na mtu na steka tona boyo kapakama na batete na waka bakam Junior alobaki abina na solo libolo neza solo moko ya mambe moko makasi ngabi Junior wana débordé to ki pa to zongi pa Junior ko finga kamana wana na bongo te au fond taza kamana nga atanga na to komi ko sa jali kata na libolo me nana za kamana nga ko finga za libolo solo boy te Junior alobi Sirendo ya kalikamba libolo solo te mais aza infidèle nde aza na mibali misusu ngabi to boy te Junior yo yeba ndena abina yebi nga parti a solo libolo ni lumba donc ngabi et bongo peut-être à sokola peut-être na koyebi zika ta sokola bien habité Sirendo ngana ajo to aska til abinga na ajo oyebi mwasi soko sala nkidete oyeba kinga na oyeba te na kange d'abord na on peut na ndo luki pe kana parce que donc tellement que na lingo na bengani epe nga habité je na bandi na monnaie place za na compété Junior abise kabomba adino bakamaradi ni mwana aza mobulu nana aza mobulu makasi nga habité Junior nana banda nana akenda sa mobulu biso ba chanta to bien motet bi ka yo habité ngai wana Junior anje explique nga histoire bi ke to lingana na kala ngabi wi abinga na bando manana libolo ni za solo boete na ebiso libolo ni na mesa no na ebika mbabo mais est-ce teta nana ou akomi mobulu
akomi na kindumba mwa sali te akomi beta akoto bamona ke kuna na ba voiture esila te bando yebisanga babi junior tomoni nano baosibe kuna na ba voiture esila te mwana anozomona ye bazokosiba ye na bacoin ya mbangu bakwa milili bazomona nano mwa alatika mwa jipe bakotimisa na basa jipe bando yebisanga bando njema te wana junior ndo obetela na chambre makambo eza banane bafani basindiki mpe babakota makambo nayebi te na suka junior azobeta makambo nyonso abisira do ya botunana na wana ntango wana bando bimani mibali nini azala nanga botune nani bino bato bokekota na conférence na whatsapp botuna ye oyo eza mpe conférence eza po junior abisi bati na conférence eza ya siko oyo abete etono ya kala po makambo ekomi ntina lelo ikongo abi junior siko tostanga junior abi bozana naya salut salut boni bino boa bien bon makambo eza wa eyi ntie mikolo nga bantu kaba problème epanze sabe bakamara nanga kala bayeba spota bamsoba sirendo na toyoki makambo arando kuna eza nini boye youtube eningani sirendo na basekret ezobima nga bomongali bazoboya oyo eza ti naomela ti yango bota oyo eza biwa olia donc en général eza ti bon sirendo ya likambo arando ezali bozomona bana bazato monsieur bota caméra 3000 €. nazotana caméra nde ezofilme nga caméra otinga balèvre pulpeuse yo balèvre pulpeuse oyo ezala nao nini balèvre pulpeuse ava tobandaka ndo bozana nao milenga na caméra 3000 € bima na poche ezwa salon nanga ti kuna eske bomona salon nanga ti kuna caméra na ti onka boye ezwanga ti salon mobimba nga l'argent na biso oza mbongo te eswa me nga caméra ebimisinga omoni nga omoni avantage ya mbongo 3000 € naloba natiaka lisusu projecteur te caméra lumière de jour yo ozwa kaka caméra bacaméra na nde osala ana ata bacaméra internet otiango kaka asala live sans nini projecteur tande na obima oyebi ke video nde eza naza po oblige fo na filtre yango te nabimi café ole mo kitoko ouais nasotika de obimi café ole najembeli caméra en tout cas caméra 3000 € mbongo ebozela na orante ezobanda makambo eza basekret eza makasi ya me botanga nde nabimi balèvre pulpeuse yo balèvre pulpeuse oyo ezala nini balèvre pulpeuse ezala balèvre sexy nayeba ouais non, tu m'as dit que tu fais ça pulpeuse des hommes non nene. Tu es à nini. Tu fais ça pulpeuse au cas français taraté. Mais pulpeuse c'est ça le roi pulpe d'abord. Dans ça la pulpeuse c'est des beaux mots dans au moins il y a un dans ma capo donc dans ça tellement monté dans ma cambo mon a comme barré dans ma lèvre pulpeuse. Nga sirendo na c'est de la bande qui se passe pour c'est la radio ça il n'a pas de caméra 3000 €. Oui, caméra 3000 € comme ça on a dingue. Donc 3000 € na somme. D'abord NFM non avant na bande quand il ça bato rando ba on va bisire de la loba le lieu ça ko na bosé là. Tout ça 30 minutes vidéo et ça 30 minutes avec 4. Ne sabino. Mais pourquoi effacer au salaire les bosses et 4 sur 4 to bande la problème na bandi caméra na 4 sauté. Nengana lo banino. Bobi caméra 3000 €, babi sera de tomber 3000 € oh mais économiser ce qui 10 à 20 ans pour que ça 3000 € sur ma caméra té. Na cha économie ta 1 centime té 1 € té nzamba likolo mona.
Je vous jure, regarde ça et quand j'avais mené dans l'année. Na vie va te prendre compte. Et quand yo kana kombo et compte. Ya moi kala watu abana. To yo ka tout ça les compte. To sabo to compte et ko. Et bembe compte. Ngala ça et compte te. Bon c'est deux émissions à rendre des atouts. Oyo saba vanta na osaba vanta po bakama na ba Chantal na banana ba yo kanga na osumba kamera 3000 € na ba sanda po basaka na ngate omoninga na économiser na no nini babenga ngoni mwinda ya projecteur ya courant poto na économiser na minitio biso ye wapi mwinda mesango na balusa biso na activité balusa baluti ka projecteur les ates yango ata na balusi ngai bomoni mesa mo ba projecteur wapi projecteur les ates et plus ça doit n'avoir des ates les deux mais non ngat so plein non ça soute mais c'est ma bouche qui parle. Bino batarando boyelinga na nini na inbox rendo ya rando wana ndeni banana basuki wapi mbandano nana bata songi o sirendo da Sandra kutu komi kokota tima kamera nanga bato Facebook bako koma na inbox sirendo da ndeni nana wana bokisi banimba mo junior boyo nana ngo singa nana te butika mate makambo na ligne te bat bakota mate tikanga mona sisa na bango ba fan na okopa bokotela ngame te butika basandra boya bazala camarade nanga banana bazala camarade ata to la ikata moko meto kola toza ba secret loko na obimsa na ba secret ebimsa na ba secret me bali combien lelo na coupe ça va secret à 2 ata 3 bo monter c'est de la bimisa kasi ngala sabo to banje mission ngai bino moko bomoni ba fan ba yo kota makambo ba fan ba koti sirado na ye nanango bongo asi bana junior ndeni yo za fan abso sirado na te ba fan amu bo pianga na njeni bo potanga na kia na moi ba inbox de bo komi auto bandarando to démarrer nana auto démarrer Sanda to démarrer Chantal te bo sabo te ba fan to chanasi ba fana sirendo na zo sa une émission na ta caméra bota bonne vie na ça anga fana bin ba reze ki ba reze Cécile pour une émission ba dire ta ko pela ka to bando lia moyena sala na revisate na ba so assisi ba fana zo se na bino ba fana nyonso ya la dona ya la sexy rando boko ta rando te boyebi conséquence à rando tamba bakotaka na sepeli na gentillesse nde bolingo kota rando bino bafani bobi bo démarrer nana bokotelanga bobi teke bape mso bakotela nana bape bakotela nana bo démarrer nga nana besoin osa rando na bato bo démarrer nga tenga na nkana tikana banana natikala banana bona tikala ba Chantal bona tikala banana na ba Sandra makamna so etikala kabana ba fana yoki ya omoni ba secret ngana lo balelo ta 4 secret na lo bana ta ka ide pour bino ba chocho ba fana secret de bolinga ngandi ba fana ba to bidonte et bi que Facebook les a satiré Facebook dans les a satiré ba inbox tondi ba fana ba landi live na sala ki l'autre fois en tout cas ma fana c'était pas no makasi derrière nous c'est vraiment ce soupe mais ça salami original cher na poto trop cher salami en tout cas c'est la date quand la fin banana ba fille pour boudou bon c'est la tista ni vanta salami moi était il y a pas ma mukio kati pili za ils a salami wa pierre Europe pimenté nzambe rien de la fille et c'est le gamme de complexe et bah passant d'abord fingo ma fan beaucoup de rando
ngamuna na mnoko na sabola bakamaka na ngaboko pipi vraiment pour tu as bien mis ça qui me passe ça doit c'est très normal que non ma ouais là d'abord moi na bouger d'abord yo ça caméra pour puis après ma tête petite quoi mais c'est dans ton monde tout bête ouais bah maman bête ça me panchi c'est donc ça caméra na ko batoti la plateforme pour été maman na comme là c'est auto c'est makambo tobona na poto caméra ezokende koyeke koya omoti na tengani yale robe kitsono bon naloba bokaka ngongo oyebi eza bacamarade na kosaba bona baseka nene na bibisa yobi eza baseka makasi oyebi Chantal aolela place azali nana kolela nga nayebisaki bino nana na Chantal bokoswa na sirene dola te nga naza moto azote menga phrase moko leli nga ya phrase moko ya kolelisa bino me navandi nde mabe bozosala moleli matisa omwa ndambo ape moto angano yo bongo kamera osiko ekendeli boye oyebi nde naza bona otolamuka na bakotya poti naotolia na toji naeta plonge leo dimanche oyebi te bon tokie tokia mpe boye perspective mosusu bon inaoka mpe kingo mpasi mama na kamera okotenga misi eza bien mais inconsciemment na ota makasi po bon tokie nalelo wana oyibo bafani bakoti makambo oyo bafani botya na se botika bakamarade na nga osabola bote na se pardon na bondanda mpe bokota makambo te bafani na sere na Facebook none nazanga bafani ebele molongo sopo 5000 fani te bafani abolinganga ntukanga mpe na jezaba obote bon toke bon tozalaki wapi tozalaki tozali wena nasekada lelo batkala ebemisa aza pongi naotyolamuka nalela eta ofai nalela po lelo eza dimanche tomoni tomelaka petit déjeuner eza kopesaka yango nde funa za option funa la papa petit déjeuner bajo mosusu nalala bon sedo abanda obino tobandela na owapi ma banana na basandra bino boa batokoloka te na babisika da lokota oreflechir lokala barando alokota pièce montage ya suka moka te bino boloba pièce montage nde babone nanga bakoche bazoto na na tala bino ero tenga na okika na bacamarade na ero bazoto na tie bino na pembeni je ne vais pas faire mais émission franchement tokata na émission pour salut vraiment planje salut album obende to bataka émission bandi na maintenant tu non mais ti oh c'est la donne oui là maman il y a une colère sur pose comme là na tabuza na mama una bomba kutana na lantize nzabe la kufi mpandi le ke buka kwa direct mama musika be musala o ezanzo to katsoni moi wa defo la boza la ezanzo boza vidéo bandi pas il faut na lancer vidéo mais ce qu'on dit na tabu na lati senche teka jeans na maso na telemi est-ce que kuna mona na te jeans mona te benda gozela benda
tokanga na mpo nde eza boye nalati ceinture te na se pantalon nanga donc ozomona awa bo nakoti tokokamasi bavideo bozela na oya baokatika bisila bila moto alata soutien ata ndeki ndolo na mikanga ya nino nazwa mpe chance mabele etelema kitoko olata no soutien toleka mpepe opla mesida babiketisa ma caméra